Alors, Koko fait la maman Chakoboye, c'est difficile pour na besoin motoloko la yé. L'artiste va remplacer Rayete. Oh, bon, remplacer maman Chako Nanan. Maman Chako était une actrice sur toute la ligne. On peut sa bise, on peut sa bise. Ata mobile na vandi on yabi. Alinga kinga na musala théâtre. Bise on peut ça. S'il faut y a Simba, il y a 6 millions. S'il faut que la maman Chakola na kanepa ou cha mutu na mopende la chana yo toi yeba payer te. Ati peut être jouer pena yepete. Mais au moins on a l'air ya bolo la mère ça ko déjà mère to zaka na ye mère to zaka danser mais non moni et passe na biso ya mwana biso ba congolais mutu so akufi ba makabatu bani ko bimisa bolamu ya sala sala bango bolamu ya sala sala mais mutu nyoso azana masumu na ye mutu nyoso ndenge so akufi azana pena mabe na epe mais qu'on ne parle pas souvent to baga bolamu ya mutu alors donc bande ko na biso ba biloko ya koloba na ya koloba te souvenir ya malamu yali kozala bien na moto wana. Souvenir ya malamu yali ko jouer na Jackie na biso to swana te to kutana na ba accrochage te na Jackie. Ba accrochage salamate to discuter te parce que to kena na yenga na check na liste ya Brazzaville to ke Brazza to jouer ki to na Brazza voilà to zonge bien Brazza donc pour Nanga, pour jouer dans Jackie, dans la l'aise, je ne pensais pas beaucoup, je ne raisonnais pas beaucoup. Voilà, chers amis internautes, nous avons Isika Matanga, place au voie Pibazole la maman Nabiso, maman Chako, Kasito Kutanina, Kulutu Nabiso, papa Nabiso, Oyo, Babanda, Moussala Yango, Kala Penza, Ezali Bongo, Kabamba Masasi, Tozana et Awa, et Longolan de Kolanga, Ivi Panto, Tuna Moi, Mituna Mi, Balemisa, Tupona Koyeba, Boni Makambango, et les cas qui paient programme, les ossailles Mandengenini, Nyon surtout, Eza préparé Ndengenini, Ivi Pan. Voilà, merci la bande de surtout la maman Chako, Jackie, Ozaki Bongo Moko, il y a artiste, il y a Minine Yamboka Congo, Basala Ebele, Baikon, Alexandre la balai qui est Lelo, alors Lelo, tout qui passe, voilà, tous les cas encore la famille, tout le monde solo là, na bande de va combattre témoin, qui est les Cambodgiens, comme les maman Chako, aussi na ba, oh Izolo Bama, Boba, Izolo Bama Lelo, tout va être aussi sango avec notre président, Bongo, le président Sélé Massassi Kabang, cartouche, tout ça, voilà. Voilà, il y a Sélé, Mbotena. Bonjour, bonjour. Condoléances. Merci, merci. Nabi mon pays, je suis bien un peu mes condoléances. Les gens qui la famille. Voilà, il y a Sélé, il faut que nous ayons quand même la précision. Tant que nous avons Samango, nous écoutons que nous avons pipé, nous avons mais avant tout, nous avons trouvé banane, l'équipe de micro, nous avons trouvé banane, il y a Sélé pour nous, maman Chako, Azanani, maman Jackie. Jackie, bon, toute ma famille. Jackie la famille. Tout le monde est théâtre. Tellement amour et cola qui m'a cassé dans mon salon il y a théâtre et que ça là que tout comme ma famille. Nous nous sommes familiarisés. C'est le comportement parce que comportement ce que nous avons bien, tout dengani les gens moto, tout messani au moins pour développer beaucoup monter na grand frère pe boketa la ye bokena ba bokena ba Congo ermogo bokena famille na bino bokepe kotala voilà donc to comme presque famille parce que to mela na bandi ko jouer na Jackie depuis 1997 na banga na zo sala nzonding ya feu Loli Messi qui son âme repose en paix donc non seulement nous on a joué Jackie donc neto banda na Jackie donc to nous familiariser makasi ya jouer na ndako ngana okende pa na ye et nakoba ke naza moto aliboso oyo
azwaka fait vert epai ya Chako ke Jackie poso alali balamusaka ye te mais nga sikoyo apesaka ordre ntango nazwaka ye na tournage nanga liboso ya Loli Mesia andimaka ke nga so na ye nalamusa ye parce que contrat nanga ezaka monene donc na épisode $200 dans 7 épisodes moko $200 parce que il y a personne ordre non il y a c'est so yebula musanga ya yebula mutapo ya yeza bien donc yezaki munene bana ya ngwana donc nazo y privilège wana alors donc de to bande famille tout le monde travaille ensemble et allez to développer ibele voilà wana ezaki na 97 bobandaki ndenge wana mais sango wana siko moto bo travaillaki na pendant longtemps en dehors ya wana au déplacer aux zongi oye lisusu bo travailler na groupe Salongo na banzonzing ba pièce belé ovandi boye lobby ozui sango wana c'était comment ya oyamba message wana je n'aime pas mentir na bandeko na biso oyo bazaka na libanda et puis bandeko oyo basala biso confiance mingi ke quand il y a un problème so bengi massa sur la vérité c'est tout que chaîne abiso en tout cas super promo en tout cas et la makasi et il y a la vérité na kati donc on a ko beta ba sikisakité on a yebi je dis on a évité je ne dis pas tout ça qui na tournage et lobby avec Karine Pala Wenge à ça l'émission moko ya sika oyo ba découvrir après na ba 10h téléphone na yeleli oh Maman Chako akufi comme d'habitude tozwana bato balingaka soki alingaka tia asomba bavie ebele azwa bavie ebele na internet abambi bor moko ya ndenge wana alors nga mpe nazwi telefone babengi nga mpe oh non ya c'est est-ce que Maman Jackie akufi oh et comme sérieux ngabe non biso to batoma il faut to vérifier nazwi téléphone na bengi et sonné bazute deuxième fois na bengi ya numéro de Jackie et sonné bazute troisième fois moi nazwi les petits garçons que vous voyez là Cédric moi na ndeko na ye ayambi téléphone wana et azo maman akufi on était abattu donc na posa tout ça la tournage c'est là qui et les bisaki complètement posa ça tournage c'est là qui après tout suite au bandaki déjà to nous fortifier et tout ça moi to katéakité allez to pesa ni courage moi ba ma mi super to pango ça on peut muke on est sili de to connaître tournage vraiment c'est un choc et il y a des chocs qu'on peut réparer et là voilà bouteille ya bière Tanzania wa to go somba mususu ya malili lisusu wane ke to somi mususu to remplacer et utala na guka kam ndenge we usopana kiwana alors kokufela ba mama Chako boye c'est difficile pour na bozwa moto lokola ye l'artiste ba remplacer kayete oh bon remplacer Maman Chako nanani Maman Chako était une actrice sur toute la ligne kopesa bise ata mobali na vandi wana yapi alingaki nga na musala théâtre bise kopesa s'il faut ya simba yo simbi yo s'il faut tela Maman Chako la na kanepa ocha mutu na mopende la chana yo azo autoriser ba mama ya baza rare baza mingi te voilà toloba Maman Chako atikeli biso richesse nini na musala théâtre et côté pe ya bozui oyo Maman Chako sala pona mboka Congo toloba Maman Chako atikeli na souvenir moi makasi obana na elobi oyo baleki na epe ba kosebela te tozomona lopango oyo tozomona moi mutuka oyo tozomona mo logo oyo grâce à Maman Chako musala sala pona Congo ouais bende nini nini kutika mama azana héritage moko atikeli bana biflata oh
ko flatter na ko flatter oyo wana nde mama cha kwa tikidi bana na ye bana bande ko na tikidi ba famille ko flatter na ko flatter donc mosala ya théâtre banda kiango adjoata un quart ya lupango to bien balabana demi sur centimètre sur ya lupango adjoate na mosala théâtre a bénéficiaté abanda ko flatter na ko flatter ti akufi ko flatter na ko flatter akufi pauvre nanga ibe na za pauvre bido biso nyonso ndenge moko mboka i reconnaître biso te mboka i valoriser biso te mais yeba ko valoriser ndenga daye wana ba fleur oya na ba français oya ba discours wana ni ba valoriser mais ça kufi déjà c'est fini ça perdre donc a mon elengi wana te a yoka bien wana te ata moto elelo na $1000 aboli likola cercueil ma mais ya moni or l'artiste ne fois vivre na mosalo ya sali mo asepa na mosala si fo ngulu ya kutumba ye mo ka ngulu ya kutumba na ye mais bazo lelo ngulu ya kutumba yo daye donc c'est un échec donc Machako a suité voilà na ba c'est le moment avant l'article la Kibumba tout le monde qui artiste boleli ba soutenir bino te ba linga bino te Maman Denise a pensé na bino pour un hôpital HJ très bien oh lelo maman chaque fois tu continues à biso kuna to bon parti c'est bébé parce que la réclamation aussi sa petite sœur propre yemo ko pa lobi parti c'est ce bodo continuer au na hôpital wana aussi là lokola bantaba négligence ezakuna donc bino mon peu artiste bon meka ko bongisa penana est-ce que négligence et outil pas maman Chako to négligence et outil na hôpital HJ pour que maman atika biso voilà expliquez biso besoin na témoignage oculaire ya hôpital ya mutu moko mususu ya kenda kuna zala la première des choses to maman Denise Nyakero Fachi biso zali merci to bani merci nan merci na maman parce que maman pensait na biso au moins que so bali ba mona malaria ça ça nango na kende kuna ba mona malaria on a pamba déjà au moins et le bosu to merci mazaka yemoko asali yango merci na yemoko ba msu bandi ma merci na te o ba zinga bandi ma merci na te parce que na bika maman Denise Nyakero yemoko merci na yo o sali ba msu bolinga on dit ma merci ya bato msusu yo ya yibino te na bika yemoko merci on a dit kanisi ikaniso e bandaki ndenge nini mindondo akufi mama Denise aye tanga tuni ba ebisi ende mindondo akufaki nde mama Denise asilikaki mais non c'est pas comme ça maintenant on va faire pourquoi mama Denise a négligence to donc ndenge mindondo akufaki pe kaka neti négligence neti te o nde mama Denise asilikaki alobi non na kozwa bato groupe salongo nyonso na tia bango na hôpital moko ba tchekaka bango à chaque fois koyeba au moins muto abeli nini to bundana na mwa moke otozana c'est comme ça le bac OK et tango yego ya mabso na présidence ngai président Elombe mama Bolingo papa Kwedi tango ya bibiso abeti c'était likambwana ki en tout cas na kozwa bino pona batala bino na koyi ko pesa bino mbongo lelo mais so na peso masas na pio 2000 lelo mais lobi o yal susut c'est ça mais na bano peso chaque jour te autant on yal lobi na kozalate mais ce que je peux faire il y a mieux d'abord la santé tikanga na zobino na salabino prise en charge ya santé kamona nde masumu akotsaki a NTPC po masumu président ya NTPC akotsi pe boule na NTPC pe ezala OK omoni nde babandi kokona ya groupe salongo yaki groupe salongo na yaki kama groupe salongo nde sima nango masumu akoti pe a NTPC po yepa a président ba mona pe président pe abundeli pe bato na yepe nde bato ya groupe salongo ekoti basangisi sikoyo nini bato bakoti na makambo nde tokomi ebele to plus na pembeni tango ba signer contrat achiya zawe mabsoki toko na bandeli OK bo basalo pe rapide papa pozongi papa mais chinois ayago lugalar awa indien ayago lugalar awa do étranger tout ayago do ba Pakistan ba lugalar awa ba sénégalais ko to mawa bango bandeko na biso na kata se na ba sénégalais o to komo mutombo kabamba bazali kasongo do ukuti ba kombo na biso tweza mandona manchona ba kabone ba sénégalais ba bali ba congolais wa ba kabone ba kombo na mbala moko ba to sala ka famille alors mais indien tango moni que
bato bazoya na mbongo na maboko bazali ya conventionné pe bazali mais il a préféré maintenant ces derniers temps nde comme ya baumouela moto mbongo rapide cash au lieu de bato ya ba carte des places au moins négligence moke et côté mais tokufa lokola bantaba te ça tokoloba te ke tolongwa kuna non so tolobi tolongwe bolongwe par rapport à quoi, par rapport à qui, pour aller où, pour faire quoi. Donc tout dans ma question. Quand on est grave, ne va pas fondation a comme mokanda va répondre va solo là. Il y a ceux qui m'ont éléqué. Il y a des dépenses bah tout ça bah du traitement plus de $4,000 basali. Parce que ceux qui déjà aux dans maladie moko Yves, vous avez peut-être, hein? On comprend, non? Tout le monde, $4,000. Yo zana maladie moko oye ko mema bato ti $3,000 ba obenga fondation. Maladie autokomaki na montant autokomaki de sukaki mais oyo a dépassé omoni ndenge nini. Les fondations au tal peine va calculer OK bon traiter ba traiter c'est comme ça s'est fait. D'autant mort parfois bazo tuna na nanu ndenge nini contrat na biso bolbaki o mutu pona ko traiter suka $200 mais il y a des 300 comme $300 bomoni boni ba répondre c'était comme ça na début au couler vite omoni mais surtout le bito longwe kasi ba dépense ba $80 pe ali ba $30 oyo sala ke OK pona malaria bazo traiter pe rapide aussi pe ba kis directement OK c'est attaque au longwati mais par rapport il y a micro par rapport il y a niveau oyo fondation ezanango ya maman Denise tout le baké c'est que contrat ezanango vraiment respecté pour maman futaka mbongo na ye na chaque fin du mois contre l'artiste parce que bango bakoki ko négliger l'artiste comment na nini contrat ezali respecté pour elle ma carte mais nous ba pesa mbongo sur place bino mo pesa lobby yango mo bazo négliger bino yango na bi contrat ezali respecté mais négligence c'est côté parce que vous êtes tikotak yo pesi la sinon so pesi so bazu la rwana te bazeli si nanu yo bazuinga okokene mama yemo yamba moni non liquidité monani ya kangana liquidité on rapide botubi tonga liboso moto a carte gelée bola tonga na tanda manœuvre pour DT azela wana bongo to connaître c'est comme ça moi manœuvre ezo salama wana donc baningi ko kanga tout terrain 4x4 bazonga ko perdre moto te mais ndem so to zudi babeka ya moi faiblesse moi côté abiso to zunde retard moi mingi voilà mais nini bo penser sikoyo pona ko bino artiste oyo fondation et salina bino nini dossier wana ya convention wana et hôpital bino bo penser nini pona ko sala lokola rapport na fondation pour fondation pe akomela hôpital par rapport ya ba bevi onyo surtout ezo salema parce que il paraît pe ezalaki moi moké na côté ya papa na biso Yandimosi neti pesa qui na moins négligence moké il paraît-il donc tous en précision peut-être sur vous avez plus de précision pour que pesa mo yo moko presque déjà okenda kuna na HJ pour na sala soin okutana ta na kama obote we go zala similaire en tout cas tout est quand normal tout est quand normal dans nazo kende mais j'ai un dossier on a fait na kota radio tant ba déclarer ngai diabétique na radio mo fait na kota pour que munga nga pesa nga ba condition tala mais ti lelo banda et kenda ki na fondation na nous va répondre tete sikoyo so on habité manœuvre à côté fondation ou côté hôpital et terminant j'ai un problème il y a moi il fallait pas payer moi na lunette depuis samedi passé donc sikoyo nano ba bengité que to que nous a lunette tout même manœuvre zo na fondation ou bien na moni place wana mambuli alors pour na kolandela di kambo ya hôpital bien il y a des gens qui sont dispo na mosala wana ya cordon et lombe azali wana masumo aussi azali wana donc je crois que bangonde bazaki d'ailleurs lombe bazaki na hôpital tant machako azwa ko donc bangonde bakoyi kolandela dossier ya
manœuvre wana négligence wana oyo salama hôpital parce que ti ezala ke mama bipendu mutaye ko tomboka pona bazwa soin ya mama donc c'est que ezwaki moi tant to moni sœur na ye petite sœur ya mama Chako azo déclaré depuis 9h du matin ba ye ko zwa soin na ye au moins après 14h tant mama bipendu asali ba réclamation wana moni ke ata bazali ko zela bazwa mbongo ya liquidité mbala moko bo espace à 30 minutes mutako fa ce n'est pas bisonyonso to dans la sensé à okende kofunda HG to dans la sensé ya kolongwa na HG to ko décision moko sur HG non ba responsable ne donc pas responsable bazali c'est pourquoi nous ne devons pas parler n'importe quoi n'importe comment to dans la to nous gérer entre nos artistes to nous gérer parfois moni etana mosusu kutu ata même na droit ko loba kutu te mama Chako kutu ayeba ki payer te atiri pe atra jouer pe na yepete mais au moins na l'air ya bolo la mère ça ko déjà mère to zakana ye mère to zakana danser mais non moni et passe na biso ya mwana biso ba congolais mutu so akufi ba makabatu bani ko bimisa bolamu ya sala bango bolamu ya sala mais mutu nyoso azana masumu na ye mutu nyoso ndenge so akufi azana pe na mabe na epe mais qu'on ne parle pas souvent to baga bolamu ya mutu alors donc bande ko na biso ba biloko ya koloba na ya koloba te Maman Koufi azali cour des grands. Maman a cour des grands, aza machombete, ya banda ki lobby non, aza mokolo. Donc il faut respect ezala au moins, toi ba quoi dire pour ba mikolo ba landela na ba dossier malembe. Et l'homme c'est un avocat tout fait. Aza maître avocat, aza 2 cm avocat, non maître avocat. Confirmé. Il va tout contre d'autres jours dans le fond d'ailleurs au monde on a mon travailler d'autres makasi mais jour on a au fond on a dossier kaka ba yakana na kuyibata kopo kaka mogo mona au monde kaka au fond au dossier ya munene kopo ndeko baluka ba mbadi aga mettre avocat tout fait donc on a zui dossier bazana ngwana ba oyeba ndenge ya kolandela pour que nyonso essaie normaliser. Actuellement programme esa mandei nini na niveau ya ba association nyonso tokoki koloba to ba plateforme nyonso nini déjà où ezali conclure ou peut-être réunion moko est-ce que beaucoup t'ont déjà na famille bo se mettre déjà d'accord pour elo moko ou bien non elo kwa liboso yaka elo kwa liboso soki to perdre moto famille na il faut vendre nanu famille elo kwa liboso yaka famille nanu somoni bakoma bwagela bino bozo zande kuna bino bozo sala kaka mo bulu zana kati mo bulu zali to mona ngwa bozo zande kuna bino na le bele ko ti bozo mais l'air bozo sali ko kaka non attention bande to mona mona trop de comme famille bakoma sundor maka mais famille faut basala na réunion eza baza famille responsable famille responsable ba vanda ba lo makambo biso peto za la wana to jongoli bango moke to za ko donke de ba silisi ba biso to yokani awa boye bobo na lero na fonda biso pe toke ko vanda pe to yokani na cour des grands so to yokani to zongi pe to sali mise au point bon en tout cas bino bolobaki oyo biso pe to zu oyo to sala bon to yokani allez démarche bandi biso na famille to bandi démarche voilà c'est ce qui peut c'est compliqué. Voilà et par rapport à morgue to moni bolokwa ki espace na cinquantenaire aux UT bokina na kino est-ce que borozong sakor na cinquantenaire ou bien ezalaka wana jusqu'à ce que corps rebima aussi ya mutu ya ozo garder pour na maman Chako ezanini papa Massas comme souvenir aussi répondre à nous plutôt que na blog monsieur Suka pour que aussi c'est la mission de kambo yako kobimisa mama Chako na morgue en tout cas na ziangote parce que na beba pour de recherche ba kende na tongwa wa na cheko ba kende pona kwa mbomeye OK so ba ke kwa mbomeye moto bon ba longole susu ba ko jongse na morgue mama yem nemte nemo ba tena cinquantenaire moi je ne vois pas il y a grave azana quinoise balo on est là quinoise ba tena cinquantenaire non moi je ne vois pas il y a grave nouvelle bongo donc voilà bon tout le cas parfois honneur kaka honneur kaka non ba tena cinquantenaire honneur mais donc o ya sir que muto ba tia lali na cinquantenaire na o ya lali na 7 na njili ba lali na morgue ba lali bien te
oza sérieux ya morgue nzili bangungi basuye oh eza na kaka morgue te morgue ezala kaka na malili c'est ça qui est important ezala kaka na ezala malili alors Mama Chako c'est une actrice que na joué na ye sans difficulté ce n'est pas autour de la question de la cacaron après ça il y a un bon combien au bénéfice qui combien à Kabila quoi sapat tout à Kabila quoi nini on voulait aller attends on voulait aller eh bande on voulait aller nazolo va Yves Talangai on voulait aller moi non pas c'est pas possible so comme mec est allé au mona bora mona chamukwale oh bonjour il faut même émission voilà alors souvenir bato kanzaka après c'est bon combien asomela mutuka combien toi ça nini non souvenir ya malamu yali kozala bien na moto wana souvenir ya malamu yali ko jouer na Jackie na biso to swana te to kutana na baccrochage te na Jackie baccrochage salamate to discuter parce que to kena na yenga na check na liste ya Brazzaville to ke Brazza to jouer qui to na Brazza voilà to zonge bien Brazza donc pour nanga pour jouer na Jackie na zaroza la l'aise je ne pensais pas beaucoup je ne raisonnais pas beaucoup pour n'éviter adala qui cool na jeu donc facile donc pour nanga souvenir na zango ya bien azaki artiste c'est toute la ligne au briefé à côté au briefé à côté et puis yo peut-être yo briefé yo mwana mki au briefé à côté ndenge to pese rôle maman jouer bonjour azo respecter yo donc azaki humble donc voilà pour lingananga na lingaki ndengwana ko sepela nanga na sepela ndengwana donc voilà souvenir na zana ko yangwana ko jouer na kitoko quoi voilà la seule maman de sa génération ozaki plus un artiste ebelé et à mboka na biso Congo o abane ko zala pe film na souvent ba film na bango ko skizenga donc image na monia eleki esenga mystique ya moni na mobunga alors attitude nini ba artiste ba na ce jour là na population na ba fan pour rouler là Mama Chako parce que toujours on a déjà même babi des autres ils ont mongolangwana attitude nini bande ko ba na ce jour là Cheko azo le kandem donc on peut préciser il y a sur des ordres aux ala faut que tu na Cheko il me dire ba ya ajara moi libende moi faire ro yeba voilà la Bible dit nous c'est solo bamage déjà nous c'est salamaïka et la Bible dit il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour jeter des cailloux il y a un temps pour se reposer il y a un temps pour parler il y a un temps au moins il y a Mama Chako ekoki il y a Mama Chako ekoki lelo il y a un toyer mais toyer avec respect toyer na discipline moko boy parce que l'obé au dans la tour ya mosusu et ko dans la ngato et ko dans la yo ainsi de suite au moni mais tango toya toza bato ya kozwa bonjour kozwa attitude moko ya ki autour de la za mama aza koko aza grande sœur na biso aza petit mokete ya loyenge oye tomelaki soupe na tolo to betaki deboule na biso to baye noa na biso to yepo to le la yete yaza mama me dit diamba ta me dit soupe te to zo na ndenge ya respect ya de la cour des grands parce que yor ba grand ba oya ba grand ya ba kolo mboka ba oya ba mikolo ba na mboka ba oya alors c'est pas ba ya kutake ba to ba omela milinga quelque part wana ba zo tokisa borna bango zo toka pupula e makasi meka na soupe meka oh bien so meli non en tout cas na limité l'état azali partout l'état za partout ba disposer aux manango déjà l'état partout na mutonsa la désordre paix en tout cas et à kutana mukanga est-ce que déjà bon toyebi ki ba confinement ba covid oyo mais est-ce que ils ont disposition moko planning moko eza ko se projeter à ta place oyo ko zala lokola place ya funérailles bah l'état saboaka kimbela déjà le bec motonyo so na cashboard na yo ezipa yo kaka mais côté mso yoka que l'état azoboya ba veiller tant l'état azoba de cambo to respecter to anana ba cash ngane po ba kabilinga te hein
bakabili il faut ça na mususu cash nini somlanga pardon na zango tepo na chai kusha mwana na tongo me natali kusha mwana na che na lati me andike permettre tena na kusha mwana kotoyo bo der mo na juka albara miradi na che me kalisona mbanga bimi papa na biso côté mso bino la ngadia non ouais pesi faux. Voilà, il y a les dernières questions au toko na tigelo pina équipe bumba na tigela bino na ngaki ya sele expliquer biso tolongo la pima ba rumeur o ezana mitwa batu que maman kufi na mamiom que maman kufi na carie dentaire yo zala bien na maman souvent ton le canopé na 27 de côté na maman bo pesa ni mboti bo solo likito biso bani mo pembeli biso na maki lokamba na beki bumba. Alors expliquer biso eza mino to eza miom de salike maman atika biso. La vérité, rien que la vérité, maman ambela qui va opérer qui est balongoli minu misatu na mbala moko. Okay. Première faute. Balongola minu misatu na mbala moko. Balongola kaso balongoli lino moko. Bakolongola lino moko. Après 3 mois balongoli lino mususu. Balongola 3 aza âgé déjà. Bakolongola 3 dents na mbala moko te. Déjà basala ki faute ya liboso. Mais tant que 3 semaines denga evani na ndaku et bouger ba nerf comme ça les va passer. C'est pourquoi azonga qui sont hôpital pour na docteur de moi négligence c'est kota ki na ndenge memie na diwa. Zali abela makasi te oh maman abela te. Elle n'était pas malade. Ni nous kaka le c'est-à-dire que na négligence maman. Vous avez mis homme. Non, non. Pardon, répondre à des questions. Voilà. Ils appellent miomte. Miom les gars avant. Miom basala kaya avant. Ça ils ont un rapport kutute na wa rien. Il y a les likamari bumpa cité ba binde da. Utafuni lande. Ba bora utafuni lande et puis si moi passe il fallait que ba kartango. Mais siko ils ont ngo. Voilà, donc ba rumeur ndenge zo rubamba yango na bike moto nyonso ya caméra so monika moto ya caméra amuta na caméra azana besoin ba vue. Moto nyonso asimbi caméra azana besoin ba vue, ana besoin ba vue wana nde saka ke bakosa masasi afingi président Lombe. Masasi baswani na masumu. Donc voilà, utiko biloko wana ndezo sala bien ten internet. Maman akufi to lobela maman chaque akufi, elle n'était pas malade. Carie dentaire balongole 3 dents. Il y a une négligence, tant que les retour, maman a fait point. Il y a celle qui est souka émission. Aux papa, on a tous sur la nawa, sur dans les canaux de télévision pour la première fois dans la chaîne na groupe nayo, na 98 et ça awate, et ça musika. Alors bana basi o ebele lelo batika li ba osala na bande ko na biso ba bimi lelo pe nino ko yebisa bango par rapport ya oyo yebaki mama Chako ndengo zo soulever ba souvenir awa ko yebisa bande ko basi o nyonso tout lelo autant mususu pe masasi aye na tournage mais baboyi ko pese kiti ya vande zo sala nini na ko pesa bango nini lokola conseil na bande ko basi nyonso po ba image tozo tala oyo zonga pe na Kinshasa wa ataba o bazana ba photo. Graine ya ndunda ebotaka ndunda kaka. Graine ya manga ebotaka manga. Ezala kola oloni le kayabu faut ebota peka le kayabu kaka. Donc eloko ni loko ebotaka kaka o isengele. Oloni ngombe il faut bimisa ngombe. So oloni ngombe bimisi ndunda non il faut zona mabele wana pour revoir chose. Mama Chako aza totobenga mama Chako aza mukolo na cour de grands mama. Aza petite fille aza jamusketi te oh non maman Jackie azaki moi petite mo boye donc petite mo aloyenge ya bien oh bato te to sengi ba mine jipte awa et ko séduire terre mo botika ba blague ko séduire awa to na kopa ko séduire te awa za tozo de la maman moko boye kon aza na cour des grands aza maman parce que maman oyo akufi yo ya na mine jip oye otike ba kerigol nyonso libanda osala nini osala na woni to dana ngo besoin na lerote to ya na ndenge ya respect la ta bien zala moto aïe donc là ta bien zala bien toi la na respect moko boye pour que
tolela maman famille ne peut pas mon absolument bien na ba konzo ba koyeba mon absolument que toi sérieux pe na musala ngo donc il y a un temps où tu as la bêtise entre biso na biso mais ceux qui ba konzi ba koya to moi respect moko boye pour que tolela maman na ndenge ya respect to tika ba biloko ya finga kinga au prouver bato moi je suis au prouver bato moi je sais nga na komana non ah vous allez kambo ya na komana nini te je suis te ah wa ya les kambo ya tolela maman chaque point